Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengi na biso TV. Avec Jericho Betox. Jericho Betox 207. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Bolanda biso toujours na Elengi na biso TV. Elengi na biso TV. Balobi masolo ya kitoko ya bien. Elengi na biso TV. Ba film na bino surtout bolanda donc bozongo toujours na Elengi na biso TV donc bo s'abonner. Elengi na biso TV. Jericho Betox tia. Linen. Mboti na balandi nyonso Elengi na biso TV avec Berlin Maluma, maman ya ba mibali nyonso. Lelo ni émission na biso ya Étoile des Stars, to ambeli bino na mbi ba invité nanga auto partager na bino non, to partager na bino sujet moko eza vraiment trop capital. Sujet wana eza vraiment photo débat to biso na bino nyonso bana ya poto, sujet ezali voyo. Moi si, hein, les gens disent que moi si je partager un sujet, je vais passer conseil, parfois que porter un plus. C'est déjà que moi si a tombé amoureuse na ex na une camarade ya ex naie. Na évité. Moi ça tombé amoureuse na camarade ya ex naie, na évité pour la bino bana Poto, bana Bruxelles, partout dans le monde, au monde on zanding, ça bientôt malam. Et on invité bandi ko na plateau na zanga monta na bandi ko to partager si j'ai pour tout débattre en biso na bino longo. Et puis naza penga mongo té intervention monsieur les salles bane pas on est là à grave na PC ba monte tourne à Belgique et pas cette intervention kana sujet on na PC mbote vraiment na ba bangai o ba soutenir ngande ti masana ya kati Lorette waka moi na mo ya bien fille moi ya pembe ya kitoko elengi beauté ya miliki na lelo fort Corinne Toujibiki la na pêché bambote ya trop sikozwami na France na pêché bambote maman na Daina grand frère propre trésor Maluma ya nanga moka ne to yokanaki camarade nanga ya kati Ornella Sala moi c'est Mundu mannequin na lelo fort donc nazana bino dans le bon toujours ma caméra faut na biso bazo de inviter na na plateau papa Mbote wa Berlin maman ya bande beni na kudani na yope ya pas de chose na banzela ni na rattrapa Mbote na yo et puis Mbote na bandeko nyonso bapesana kona na Jericho Betox esa site internet mwana mobali na bakapita de jour Bichara pour l'artiste si j'ai nommé ici et sa première émission il y a mois de janvier et puis en 2018 première émission il y a mois de janvier et 2018 où maman ya ba mi ba nyonso ami vraiment Jericho Betox na plateau na maman na ngai et moi c'est présenté ba ka to bonjour ma meilleure fait la vie de par photo de la émission merci de m'avoir invité, moi Myriam, la valeur de la presse congolaise, donc la plateau. Merci. Ouais, merci Myriam, merci. Myriam, si j'ai vu ces aboués, si j'ai vu ces arbres, les arbres vraiment si j'ai été qui n'ont pas si j'ai un mot, tu vois, Beninga, on a levé la si oh, il y a un conseil na yo comme ça, il y a un bali et qu'on apporte le moins plus na problème na si j'ai ça qui a tombé amoureux à camarade de Ersnaï. Oh, la fille a tombé amoureux à camarade de Ersnaï. N'y a évité. Et pas dans le bino sur mon nom, ça m'a lampe, ça m'a fait. Non, banane de mon bali, ceux qui on a eu, mon bien. Merci beaucoup Berlin. L'émission va gérer ça va bien, ça va rapporter tout le papa, comme m'a dit, ça va rapporter plus à conseil. Donc on les appelle bien à 5 conseils, soit à Hollande vraiment, monsieur, et puis il faut aller dans au moins Nzamba mystique n'est sala ba mama. J'espère que bolingo ça compliqué mais biso ne ba tout comme compliqué bolingo. Vous comprenez? Biso tous bateau tous tout le temps connecté, tous ba une évolution monde des autres. Biso ne ba africain to compliqué bolingo. Moi si on a abiba PC conseil à tomber amoureux s'il y a ex naïe, il y a ami à ex naïe. Oui, ami à ex naïe. Et ça m'a bien makasi. Eza mabe makasi. Non, yena ex ongo, baboya na yoka no ex. Baboya na baboya na kalazaki pe babaki mwasi na mobali ya kobala na te, bazaki ba makangu dizo. C'est là na ebisa onde. Baboya na sikoyo camarade ya mobali na ye. Tant pas na bolingo zo mona pe camarade yango. Kasi yango na yango tombe amoureux na ye. Yango na zo lobela likamu sikoyo. Moni camarade wana oyo zo linga lingana, ba nova na ba
bakaboli moko bandeko mpe na misusu ya ye bayebaki camarade wana bandeko ya ye mwasi malgré bino babasi bozala so botambola elongo moko azosala mabe bopesaka conseil te ezaka mona mai leka na ye bongo esala nini mais bandeko ya mobali na ye ya ex ne wana bayebaki mpe camarade wana tala niveau ya kosambwisa ozolinga omisambwisa mpo kolinga camarade ya mobali na yo ata boboyana mobali no ndenge olobi babalanaka te mais yebango libala moko soki ekomi deya 6 mois ata bobalani te mama tokenda justice omona mpena akemaka mosu ekobotama et puis soki mwasi wana andimi alingana na camarade ya mobali wana ngai na kobenga ye aza bula aza ndenge moko na bao batelemaka na mampono ndenge moko na bao batelemaka na imika ngai na oyebi so bongo une fille qui se respecte nayebi te okende kolinga camarade ya ex na yo obokabolani masanga ça arrive eza mabe makasi eza kibondumba eza kibobula nde mutu esala bongo eloko nini impressionne yo mobali na mosika okolinga te tomba moureuse seke banda kala bozaka na jo wana ata bokokushe na ye omona image ya master na ye seke otanga ye deya depuis kala ozomona yango te donc soki mwasi wana aoyoka nga moi je te conseille ke tika yango soki otomba moureuse na ye depuis bozaka na jo na yo sala tukata lie wana eza mabe makasi eza vraiment kibula wana eza opinion na yo géri cobetos mpona yo bandeko na ngai balandisa biso ya poto boyoki opinion ya papa ya biso géri yalibi eza mabe ndeko na nga mwasi moto nayebi koolanda biso na minute oyo ndenge tolanda biso po mo moto esenga na partage sujet oyo ayeboyoki conseil ya papa ya biso géri aza ye moko te na plateau toza na mama ya biso mama Myriam soki mpe aza suna un plus obakisa onga na obakisa boye obakisa te kwana oloba opinion nanga oyebi natuna na question atombe amoureuse na ye po basakana to atombe amoureuse na ye po bakende ntina libala bon eza boye aza camarade ya mobali na ye bazalaki bamakango baboyani po lelo ata mama na bino na papa na bino excusez moi ata mama na bino papa bino lelo mpo bakoma na kimwasi na mobali babandani na makango oui nga na koloba boye etant qu'une femme eza mabe te pourquoi eza mabe te olobi bien ke ex na ye wana basi bakabwana kala camarade ya ex na ye nde ya tombe c'est pas un problème lelo esalamaka na vie esalamaka na Merlin toa bakopine tokabwananga na jo moko boye jo yango ayebi mpe ke Merlin master na ngai mais ekomi na batamo akomi na posa bala sepeli na bala Merlin c'est pas grave est-ce que ex wana na mobala na baza bandeko te bayana leki te akoko bala ye ma chérie mwasi mozoyoka ngai soki ezaki ayepasaka na yo ke non zela aye asiba akende boya mais soki ayeli yo na leki abi ahonore yo abala yo okuna azalaki makambo na yo ntango mosusu mpe ezalaki bolingo moko ya kibomwana miso esukwamaki nano te soki oyo wana yelo aza na baambition ma chérie laisse tombe bala ye vanda na ye baza bandeko te bamama papa moko te opinion na ngeza mama bovanda bobala na makasi Merlin, c'est là. D'ailleurs, on va boire. Là, c'est pas une question de Marguerite. Puis ça, on pose à Rabino la question de ma présentatrice. Mais là, c'est pas une question de Makasa Tounini. Au lobby, est-ce que Bolimoine est ça pour pas balana, pour pas ça la nuit, il va avantir. Yo kanisi penato que na réalité. Moi si Oyo a tombé et puis mon bal a lingi était. Tout est bien. Alors bien a tombé amoureuse, il y a Joe. C'est là. Est-ce que Joe a bien que la lingi? Oui. Mon bal il y a pas en vérité pas tout est bien, c'est là. Na tuna ki ya. C'est moi qui présente. Oui. Na tuna ki nyoso. Na tuna ki nyoso ke. Mon bal wana bazo lingwa bisinga oui. Mon bal azo linga ye. Il pas communiquer. Ah, c'est que moi j'ai compris, il y a wana de Saddam Sonné. Et non. Yo tango bandolinga mosi na nzela ndongo za mwa mobali bongo tango mona tolinga na mutema nyoso te tolinga na mutema nyoso te mbala moko te masi pona ko pese ba avance tango mandi ko sa masi ba avance nde okobana ko persévérer so mo sana lingi nde boke na mbeto ba moka no mo na nzela bo mais comment maman na yokana en tout cas moi ma chérie là où tu es tu m'écoutes il y a mon opinion si c'est pour le mariage suis là où ton cœur est mutema nyoso tinda yo ex wana na camarade
nini baya na libité maman na papa mona maman moko te ba me libéra maman moko te en tout cas ya bala ya bala Berlin na bala omoni ndenge maman sozo insista biso ki pona ko bala na mais ngana ebisi sur 100% soki bato basali ba komela biso na YouTube a favoriser biso ko chaka ba commentaire c'est pas komela biso sur 100% ya bolingo ya boye ebeleske kenda malamu ebelenga pe na yo wana le biso linga venger jamais na kana masana ye to na yo ndo damsona petit nga na damsona comme ça to sakana ne bien so kala ki na posa venger alinga venger er bazaki ensemble eza jeune nga demanda ko na bumwana na koti na Berlin na damsona na beni porte masana koti a damsona yo koko taka na idée na koko taka directement que alinga venger o me yango wana makambo alinga pe na ndenga sérieux kala je te dis na bike bat bola na biso ya botia ba commentaire ta mususu nga zaye na supposons que na moi mobile na joa Merlin tam suna za na Merlin mais l'esprit mo boy tam suna betela ba masa na petit na kana lia kai pour boire kai mais na master muso ba en tout cas Merlin no personne na vie non pas na tiena pali so master wana alela na chéri wana amoni que na master ne basi batikana est-ce que wani na mutema oyebi wani na mutema mobile na iba mwasi ni ngana obala est-ce que tu as la obala ye o moni biso obala ye na biso moni biso mibali so na sentir que mon mieux déjà so panza na pop ndena mona a tombé amoureuse ya ex na ye mona d'abord moi si mutapanza amoureuse mobile ne mutali ye mona moi si mutapanza litala o moni ngana bisa yo kopanza na biso to mona ba petit so basala biso ba fan chérie kopanza na ngo c'est trop dur biso bien non oui na zo expliquer apanza ne liete ezake mobile alingi ye le mec a question alingi moi si pe asepele mobile tu vois eza bongo si on est ça qui a tombé amoureuse eloni basali mais yo flamingo eloni basali c'est là non maman journaliste tant yo hôtel misera moi na nzela eloni esala ko polula oh quand télévision zela na maman pardon s'il vous plaît na télévision na nzela na ligne maman tombé na amoureuse nanga oh mais tu peux c'est quand tombe amoureuse ngo baby nango comment est-ce que biso ka tombe amoureuse n'est qu'à le même jour et comment tomber na nini non yama na ba c'est que y a derrière ça damsonné il y a derrière ça damsonné c'est kaza bula kodamsonné c'est rien ba tchel coup ba zobon ba damsonné sur la et wana cop na ye et cop na yama so na différence c'est sur yama na parler tchel te ala mo ça na mo ba non rien à boulater li comme sentiment qui boule ça là sentiment c'est là coucher na père na bolo ça sentiment non non bon ça c'est pas ça tomber amoureuse papa ba jamais ko tomber amoureuse et donc arriver jamais à moins que simba ba kisima ba bisi papa na qui c'était sentiment lodi to sunga nani maman Mariam to sunga ndeko na biso mwasi koza na conseil moko o ezaki a koza na wa zuna na poto pe ba ko intervenir on est à grave a ko intervenir na émission peut na sujet o na ABC na bi ke moi mwasi ozo kabiso ngana zande ko na mwasi kola na moi mobile o te parce que ne na moni yo na moni de oza fimo kano eh be expliquer nga na moni wa koza kana zingelo ba koza abula non abula te c'est garçon déjà comme na makanisi ya o ya ngoli ngai biso boya kuna boya ya ngana ABC oza wana zali grand frère ya ex na yote azali pe mwana mama leki na ete bazalaki ne ba camarade ki camarade tala papa lutumba simaro lobaka suki kutu mutabota mina ngo ekimara mutu abimi libandi e ba osiko minu ko mutazwa na mokili so ebuka ni mutalela master ande linu ko longwa yo o remplacer linu musu bala basi ya kishasa bala Mariam alobi bala tozabi somoko bala Mariam alobi bala papa chéri aboyango abeza raté ki tomo ke na suka mokili nani star yo soki okoso ya biso pe image ya ornela ka grave to ka peu opinion na ye Ote mingi na balandi na biso bazali kolanda biso partout dans le monde. Na Elengi na biso TV. Merci beaucoup à toi Jerry Kobetok, c'est autrement dit 207. Na sujet Ojeli biso ya ex na tombé amoureuse ya camarade na ye. Wow. Vraiment bandeko likambo ezali kaka te na kini ape na poto ezo salama ke mobali moko bokabona na ye. Moi ce que tomber amoureuse ya camarade ya mobali na yo, mais c'est pas bien. De kolanga yo zola ndanga passe ozali il kambona ko meka osala ngote po ko servir nango yo na ilo mote. Jamais ko peso solution moko boy non. Et bon moi ce qui siko lelo mobali nga lo bibozonga na ye na pese exemple. Déjà yo zo bimala camarade na ye. On monte que ça kitoko te.
vraiment to mekano ko changer place wana toza basi bolingo kanga biso misute ozomona totake so olingi nota mobali moko musika oboyebani na bino te ope bayebani na mobali na ote ekozala bien ke okende kobima na camarade ya mobali na yo ta musupa daka ko ya na place na bino ozala ko vanda bo mais ensemble bozoli ensemble et ça bien ta mokete vraiment bo changer to meka ko changer biso nyonso basi ke to sala eloko wana te otombe amoureuse ya camarade ya mobali na yo mais non eza bien te to tika yango vraiment de kona ngai conseil gratuit ko meka ko sala yango te po ko servir nango yo nelo moko te et là na bosanité na zongisi maloba na plateau na biso na qui n'est pas géré Cobetox 207 na bosanité na profiter ko pesa ba mbote na grande sœur chérie Sandra Ojiba na Luanda motema ya Eric Kosha bayuma ba kombe ba sangana na bosanité ka grave ngadi grande sœur chérie motema ya papa Stanik Mazinga na London na bosanité Clarisse Plasma grande sœur chérie ba mbote belé na bosanité Lekimora Sarah Masiala ya de cœur na peso bambote passe aux alliés na bosanité Caroline Ndele ya papa Fabio balobi babundana nango kaka kwa e Fallon Allemagne gros bisous à toi ma belle balobi eza ya koyinda bokota bo s'abonner na elengi na biso TV balobi bobundana nango chaîne eza se maka elengi na biso TV Mambote belena ba o na tangi pe ba kombote place bozali ba gros bisous na bino bonne année à tout le monde donc ne zappez pas ba le bi bokota bo s'abonner na zongisi maloba na micro na biso et pas à gérer Cobetox autrement dit 207 à vous la parole merci ciao. Bon, toute intervention de mon avis, on est là, grave. On est là, merci vraiment, merci beaucoup pour notre intervenir dans le sujet de Busso. Papa Géry, aujourd'hui, il y a une intervention, il y a un collègue à partir de Belgique, qui est venu pour une intervention. Ouais, au moins ici, on est là, grave, merci beaucoup. Malgré que nous avons un poteau, tant que nous avons des différences entre Mamomia et Mikili, Mamomia Kin, oh, vous avez fait un bisou Mamomia Kin, vous avez maman. Parce qu'il y a sa place, je vais surtout pour le baraki, je vais ça na poto. Comment moi si au Colingam? Voilà, opinion Monique to on est là grave. Eza mabe okobima bula. Yango ndeko na biso lobby chroniqueuse na Belgique. J'espère qu'on est là à lobby yango. Eza mabe makasi. Soki yozo kanisa le rôle que Joana nde akosalo ya danger koleka Jona yo ex na yo mabala boyenga na bisike sukaka prévenir papa la biso lutumba ba mikolo baloba tonga wa balokoti na lisano ebunga kana lisano de wana za ngo vrai amour te et puis solo talinga penane na wata na za ya na timba na tonga koleka bilone so etimbaka momena yo mto avança ki Joana pe azo yeka la petit moko boye moleki nzela na damsone akoso ne pe lisola ko balana mais à suivre ouais balabala bango film nigérien 6 mois plus tard rendez-vous na si je savais si je savais ce que na yebaki y aura nos conseils à gérer vous comprenez pour ba momi ya kimba katana musisa ya Sony momi ya kin na opesa exemple mo Berlin au moins ya mo bavana na studio na ngambu akotaka ba momi au moins apene ba momi ba obundele mais momi en face alingie alinga découvrir ni que ya na zakana systématique à danger adamson à danger to ka ba danger balukaka nini basi balukaka nini wapona yo conseil clé na yo za nini alinga ye to aboya ngana sina lobaki soki andimi mwana mobali wana se kazabula asande mwana baba saka mompono baba saka liboso imika mais j'ai la si abisengi bo pese conseil kasi soka ndimi nda obima bula soka saidi ongana lobite une fille très sage à se comporter bon ndenga na lobi soka boy ah wana bimi bula ma chérie pour na gérer alobi kolinga le mec a question te maman ya biso Maria to comme vraiment OK na suka pour na yo ngai merci donc tout d'abord l'intervention de la Belgique parce que hein ngai qui contredire diété parce que wana ezaye mais ngai pour nanga
naomona fille wana bula te nende ko nazolobaki aza bula et puis nazo raisonner peut-être kaka mbala moko ke garçon alingi ka po alala ye akende non nga nalobi boye mama ye ozoyoka nga oza posa conseil ngai nalobi no boye mobali wana na ex na yo baza yana lekite bamela libela mama moko te babota ma kasi là on t'a moi qui cherche à voir ça problème te ani cousin na ye ya ba ni mana ba cousin na ça problème te na kina mutaba na poto ne kutukuna bisika baza kutwala na ba démission na jamais na yo kamo na solo na famille mingi sha ni abo mindele ba ba Jerry ba minte ko mama soki camarade ex na yo ayeli yo na ndenge normal pona abiki a honoré yo abala yo mama nzima mais soki ayepa na yo ayepo asa elo aventure en tout cas ma chérie conseil na kopesa ko lingate avant toute chose mi boaka na maboko na il faut sola ah ya sadam so oyeba ndeni yo zolo ba ya sadam so otomba ok ma chérie soki ayeli yo na ndenge ke bobala na bolinga na botia sérieux na relation na bino mama wana ndima bala na parce que tout le monde a un coup de qui moi sa grand frère bakabona kala mais si ma mikolo leki asepe nga to komina faire du monde nzambe chérie leki la bloga lingi moi singa ya bolingo moi sona soka ye ndenga libala en tout cas mama linga ata na ndenga libala rankine kutika oui on peut sa moter ndeko na moi si ma chérie na biko pesa nga confiance to mo baki Berlin mama ba mi ba nyonso na biki yo oza mo lobeli na nga le cas lobeli nga sujet oyo pona ba conseil na ba nini ya malamu na kozo ya mabeni na ko bwaka oza mukolo oza déjà une grande fille na biki oyebi mabe oyebi pe na malamu oyoki conseil papa biso Jerry conseil mama biso Myriam donc yo ndoko yeba ya mabe nini okozwa ya malamu nini pe okozwa ya mabe nini okobwaka ya malamu nini okozwa naza na conseil na peut conseil na nga na pesi yo à travers ya bandeko na nga invité na nga yango na pesi yo oyo eza implice na ngai na makambo na oza ngo ba problème oza ngo na foyer na yo na vie na yo yango wana ndeko na tukomi vraiment na suka émission émission to komo ke na suka mo ba mbote sala moi bien ba ya yo sala moi kitoko voilà nga na opesa ka mbote pour ko maida na Facebook tango luka to boka bino bokoma ka oboka ngai na aussi na ochao na opesa la caprice bolingo bien talaka yo intervenaki na iloko na komaki wana mais mutu mususu obwaki akwa ko luka commission ndeko nawo zema kama kindi kote zema kama libanga soki oninga na bwaka yo ibanga kindi za raté mambo to komisi ko sala ndenge ba ministère basalaka opesi mbongo abwaki yo pongo na sona bato basululaka Francis Chio muruba cher donc il banga no pas faire rigoler ça bien wana masala nga tongo Francis Chio yo neneli jafa mu finu kwa bandal et puis picho mwa milai wako etu wa makanda angata makutasi te kama western tumina mwane sangata to boy ko ba lingala po bato na solo ka ba lo bobo eboy donc na pesi mbote na NG Sukari mama ya bane bele yo pe solo la NG Sukari solo la isala bien et puis na bosanité on est là ka grave pour pas intervenir dans l'émission na biso na pesi mbote na famille mobimba oshiba pesi no ba mbote na bosani suna surtout boutique na biso oyo la grande marque na 8 décembre wana kaka donc beaucoup ta kota bande ko na pe bana kini so na retard otinde le tinda ka koto body a bien robe a bien chip a bien et on sala bien Jerry comme tox D57 2018 na lobi bien do sambo na ngeza ko pambola ba jalou na ngate buma bango couloir etika la vie check ouais merci vraiment Jerry quand les Jerry tout la grande marque à mo boutique qui toko ba nouveau na nouveauté za ba koto yo do boya bo kota kota bo pona et ça moi bien Mariam tu comme vraiment na suka moi le banga ça ra moi bien ah bah yanga nyoso boza na poto na bandi non pas grande sœur nanga Hortense ya kopio na France na côté de la yo pourquoi pas grand frère nanga Aris Bamba Banque de France hein Aris Bamba Banque de France to boza pena yaya nanga makasi mbote bele Alexandre Musengi moto monene na peso mbote ba gode yamba ba fidèle mampuya ba vie nanga boza vraiment bele imam Willy Madema ba gros bisou na bino na leda bino tellement fort votre humble servante la valeur sûre de la presse congolaise donc na yo ngani tuna ina mungwa loko le li ona ko bolisa musalo bato bele ba bebisi oh bien parlé. Mariam, merci vraiment, merci Nané, vraiment répondre à l'invitation à Rai, merci ma chérie. Tout comme vraiment dans ce cas émission na biso, beau s'abonner quand on a signé, beau s'abonner na Eleng na biso TV.
Corinne Tushibikila, babi oza 2018. Masola sika, mbula sika, makamba sika, mameso sika, blamba sika. Na ba mbonga sika na basaki. Donc 2018, na le ba premier solo 2018 maman qui me kozaki. Solo te na boka na ngayote. Attention obenga nga des fois pour sanga Berlin na regretter ta mission non. O ta na on ko mais na boka on. Eh Berlin pardon. On a besoin ngo bongo eza ngo logique makamba 2018 to kumbia mamba. Voilà, pardon na bosani ndeko na biso ata apesa nga ma ebisanga na pesa ko pona libanga te JC Kano Real de Madrid l'homme ya cappuccino donc aza producteur à cappuccino aza na Australie et puis à soutenir rapé et boa lotin donc album à cappuccino DJ Bimaki merci beaucoup donc Jerry Kobetox na bino ye 2018 isa kitoko ya na pesi subino ba meilleur V o bazo ba meilleur V na ngate émission les quatre na pesi ba meilleur V Trésor Maluma grand frère propre un profil boka na famille nga pour ba on est vraiment ba na nyonso ba meilleur V na bino na pesi bino on est là ça la meilleure V Angèle Ngalula mon ami personne pesi ba meilleur V sikozami Corinne Tushibikila Marga on fait anniversaire Marga tu bon on soit boxing yo boxing ngate Nani a autant fait anniversaire avec c'est Angèle Ngalou et puis Okima ça c'est l'émission abaka bengo boso ça bo beto ya kite na c'est pas vraiment mingi pour na lelo vraiment l'émission na biso na pesi vraiment beau dress ma caméra star yo na c'est pas vraiment ba image ndenge bo mo les stars yo ne pas biso ba image ndenge yo merci mingi na musalo ça malam toujours ba mote mingi na famille na nga mobimba famille Maluma na pesi no ba gros bisous Ribi Maluma ba gros bisous na labino ya trop maman ya ba mi ba nyonso de côté ma biso comme na souke émission na biso en tout cas na pesi no ba meilleur V bonne année na bino sika bozwami maman ba mi ba nyonso Berlin Maluma yeyo oui ouais mais maman 9 mois na libumu ya kia maternité na bimisi bino yeyo maman bino yeyo la taille yeyo maman bino na bino beau s'abonner kaka na Elengi TV l'émission na bino ya kitoko ya Elengi sous makasi étoile des stars donc on va battre toujours record taka Berlin Maluma pour la l'autre ciao ciao